Paul Kagame aza rwandais, aza accusé. Tochoki kozala surpris te Paul Kagame apesa oyo eza version na ye ou bien azosala oyo eza défense na ye te. Moto soki bafundi na justice alobaka na yebi eloko wana te. Eza ngai te, eza moto mosusu. Parce que Congolais nyonso même ba o bazana mi Congo na biso, même ba mamo bazana bazemi. Bana ona babota miti wana. Bayebi ke Kagame asema ba trouble na RDC baboma ba tebele. Wana to kiko bomba ngote. Lelo Kagame panique pour mon état de siège na est du pays. Panique. Te emso la tête to se plaindre té. Ils font des justices internationales sikoyo à kota makambo wana pour à départager biso na Paul Kagame. Bonjour. Bonjour mon cher frère. Honorable Yalikasi na kata katango zaki Eli na anoto le kaya monsieur Kabila député national. Oui exactement, naza comme Olanga John Kolela, député élu de l'Ikasi, législature 2011 à 2019. Exactement. Ouais, honorable yo oyebi makamno sur le kana kati ya mboka na biso, oyebi makamno sur le kana kati ya bin kuna ba guerre ou ba matrice e sala makaba makabatu ba makabana. Avis na par rapport à maloba Paul Kagame ou alobaki taki honorable Yalikasi sala ki on. Na sepeli makasi pona motona na bino parce que natangi mingi na ba réseaux sociaux na ba presse motona moto azopesa oeza makanisi na ye pe bato mingi ba sepeli te na maloba Paul Kagame. Mais il faut tous aller quand même souple et puis tout à la makambo ndenge ezali. Paul Kagame aza rwandais, aza accusé. Tochoki kozala surpris te Paul Kagame apesa oyo eza version na ye ou bien azosala oyo eza défense na ye te. Moto soki bafundi na justice alobaka na yebi eloko wana te. Eza ngai te, eza moto mosusu. Oki kotala par exemple procès Kamera ezalaki. Jamal andimaki te, Kamera andimaki te, moto moko andimaki te. Tango bayibi sibino ki matata ba projet bukangalonzo bayibi mbongo yepa lobiki na yibite. Paul Kagame yepe Rwandais so batangi bomi bato akoloba na tabomite. Mais quelle que soit la version na ye, biso ba congolais pe toza na version na biso. Biso to yebike depuis AFDEL eye na ba Rwandais babomaki bato. RCD baye na ba Rwandais babomi bato. CNDP yankunda batware baye na ba Rwandais babomi bato. M23 baye na ba Rwandais babomi bato. RCD-KML ya Roger Lumbala baye na ba Rwandais babomi bato. O eza version na biso ba congolais eza histoire oyo toyebi. Mais soki buro oyo tozo accusé ye pe azo se défendre na ndenge na ye eza problème te. To lela te to se plaindre te. Ils font des justices internationales sikoyo akota makambo wana pour à départager biso na Paul Kagame. Parce que justice internationale dès qu'on la enquête de manière approfondir aïba est-ce que version ya ba congolais eza ya solo ou bien version ya Paul Kagame eza solo eza yango réponse mokonzi mboka na biso apesi. Donc biso toki ko polémiquer te na Paul Kagame pona ba génocide na ba crise ya président na biso pesé. C'est une réponse sage. Peut-être que bato mosusu balingi aloba te eza bongo te a crier te eza ko crier te ndeko zala na raison. Oui, j'ai combattu trop Kabila et je continue à le combattre s'il ne change pas. Mais il faut tous alander objectifs et puis tout évoluer. En 2001, dans le terrain, eza oya lelo te. Ceux qui barwandais bazan à Congo, eza makabo mosusu. Lelo toza na phase ni. Na 2001 bazalaki na guerre d'agression na 1997 à 2001. Tozalaki na guerre d'agression, c'est-à-dire barwandais bazan na mboka na biso. Barwandais bazalaki na ta ya RCD. Barwandais bazalaki na ta ya CNDP. Lelo toza na phase nini? Na kati ya masolo entre Rwanda na Congo. Toza na phase ya reconstruction ya paix. Est-ce que toza ba ennemi éternel? T. Est-ce que toza ba ami éternel? T. Attends la guerre mondiale, États-Unis azalaki ennemi na ba japonais, na ba allemand. Est-ce que les lots bazali sont ba ennemi? T baza ba partenaire. Et loko na eloko ezalaka na tango nango. Tango ya bitumba ezalaki,
tango ya conflit ezalaki lelo tozali na tango ya construction ya paix oyo tosalaki lobi échanger te babomaki échanger te mais lelo toza na phase ya construction ya paix pour le présent et pour le futur mais passé etikalaki ndenge ezalaki wana soki Kabila asali makasi mpo tozala na paix na barwandais mabe eza te oyo tozalaki kokondane eza nde otiki bazoboma bato makambo ya mabe ezosalama na kati ya mboka epai na lingala na ngai ezalaka bien te mais de la part des étrangers mais lelo toza na phase oyo oyo bazalaki baennemi na biso bandimi kokopere mpo totala nzela moko biso nyonso. Donc il y a des phases où on peut crier, il y a des bon, ce qui a lobby que il y a Boma quitté. C'est normal que quelqu'un se défende. Ata yo so ki lelo na kangi yo ko se défendre na ndenge na yo. Pour o atténuer à ta peine. C'est normal, tout est normal. Mais elingi ko lobate que ce qui a lobby bongo eza vérité. Ce qui peut-être est abomité. Peut-être qu'il y a Fidel Motabobaki. Il faut de justice, non? Peut-être que c'est indépendant à Bomaki. Tu peux être avec moi, nous sommes à deux. Ngai na bomi moto me bazolanda yo lokolo zaki na ngai. Mais ton dimake après cette version na ye, biso tozana oya biso justice a départager ce ko biso. Wana nga na koki kolela te na koki ko créer te pona yango est-ce que ceux qui le mokonzi a créé d'échanger problème. Te mokonzi a lobby toze la justice et kozala pona moto nyonso. Moi je crois à cette déclaration et j'espère que la justice sera là. Si Paul Kagame na Rwanda baza coupable, bako condamner bango. Merci honorable. Un mot par rapport à Soudan Abisso, j'encourage nos voyants militaires qui sont au front. Binonde colonne vertébrale ya mboka na biso. Ceux qui tosali makambo nyonso to échoué, total rande bino. Le loboza na front pona honneur ya bana na biso oyo bakufi. Makila na bango etangami depuis 1997 jusqu'à ce jour. Le lot biso nyonso ba congolais environ 100 millions d'âmes. Tozota labino. Nous voulons d'un moment à l'autre qu'il y ait une nouvelle lumière. Bope sabiso ba nouvelle que ba rebelle wana bazo boma bande kona biso soit bakufi soit bokangi bango. Yango tozozela. Tozana bino elongo, tozo sambela pona bino, tozo soutenir peut-être na moké, peut-être na maloba. Mais eza ebele pona moral na bino ezala au zénith, bolonga bitumba wana bendela ekoyate. Merci honorable partenaire Zarani. Nazarakaï de PES. Merci. C'est moi qui vous remercie. À propos ya ndeko na biso Kagame pona ngai Kagame pe alobi pena vraiment mabe pena vraiment pété parce que aza mutu ndenge biso to banga ndé Kagame pa so banga lelo so Kagame ki alobi ke ki ngani na za hôtel ba massacre République démocratique du Congo monte ki angoza dalé néant engoza pe haute trahison la kati ya mboka na ye batu misusu balingi ndé Kagame alobi bongo kisekeli aka nini agir abanda mala moko koloba face ya Kagame. Non, silence peut ezali réponse kisekeli c'est un homme intellectuel à niveau kisekeli azaleli ya ko répondre mamoko Kagame bongo te kisekeli a répondre d'une manière comment le silence non silence kisekeli et répondre Kagame oui à d'état batu baso bosana ke kisekeli a pesi bango déjà réponse ezaka Kagame te mdazo azo plaider eza monde entier bazo plaider par rapport à état de siège au kisekeli la salini a etsieli biso na kati ya mboka nde bendi ba crise na ba pays wana lelo Kagame so domi Kagame azolela c'est grâce à état de siège lelo toujours mona yango lelo ba kimisusu ba congolais misusu bazolinga kisekeli a répondre d'une manière précipitamment non kisekeli à un niveau wana te kisekeli à un niveau ayebi ndenge ni ya répondre bango donc pour na makam oyo nyonso ezoleka na France et ngai nazali vraiment ko déplorer na ba acte oyo bandeko na biso ba congolais bazosala na kati ya France bosali marche ya nini bosala marche contre le président de la République congolais oyo apie kimia la kati ya République démocratique du Congo to comprend le bino ba congolais te boza batu oyo kisekeli bengai bandoki bino ezande bino donc pour nous les congolais
Fachi Berton makambo azosala na kati ya République démocratique du Congo etikala osala makie tala comme président Macky Sall président ya Sénégal alobi nini alobi ezosala na kati ya Félix Tshisekedi etikala osala matie na kati na présidence ya Union africaine le président ya Union africaine le organisé sommet première fois na Afrique tout ça les a sommé pour être président Bissomoko c'est la toute première fois dans le niveau il y a diplomatie au Kiseke dans son la biso na kata ya mboka te mais Afrique mobimba il est là non seulement le président ya Congo azana pour le président ya Union africaine dans le bande ko biso ba malien de ba komi ko sepela babi ceux qui mutu aboyazaki bandaka mais Afrique ils a déjà développé na ba moment autre le kisi na ba président médiocre le soki que ezalaki ba 18 ans au bandeko bandoki basalele sur la République démocratique du Congo si c'était Félix Tshisekedi donc tout ça déjà en avant le attaque par la France ko le maté merci vraiment na pesika ba mbote ba congolais nyo surtout bozala sima ya Fachi Berton merci merci monsieur le journaliste mutuna otuni biso wana en tout cas ngai ya liboso ezosalanga pasi parce que congolais nyonso même ba o bazana mikongo na biso même ba mamo bazana bazemi bana ona babotami te wana bayebi ke Kagame asema ba trouble na RDC baboma bato belé wana tokoki ko bomba ngote lelo Kagame panique pour mon état de siège na est du pays panique te emso tunanga ndeni bino ba combattant bolobaka bozoningana biso spi ya gaz na masase le cas déjà yango tant to lobaka tuningana après tout ça makambu donc ya chose ndenge lobaka lisu likolo lisu en tout cas président le plus sage du monde entier de la planète président Fachi Berton oyebi nzambe kati na ye à répondre Kagame sagement o bande ko na biso soki ya lala babandaki koloba o président atiki Kagame muchopi aloba manqué ba congolais OK président Fachi sage alobi rapport mapping eza ba congolais te mutu bafundi mais za oni alors justice asa musana bango balingaki sur réponse dala ndeko ba congolais bakufi mingi et puis Kagame aye koloba o ye azotia pe ba soda na ya senga Fachi Berton ba soda na ye pe bakota na concert de siège pour na ko sauver Congo non FARDC ils ont jamais sima wana discussion azobanga parce que ali FARDC se frapper akokoma tina porte à Kagame FARDC ça la ba jeté oui puis FARDC ça qui na époque ya Mbunza Mabena Mamadou Ndala que son âme repose en paix oui puis que Mamadou Ndala ça qui déjà monaki déjà porte à wana là on nous frappé Kanambe abengiye o azonga na nsima dans azongi sima bazui babeti bon bakanisa lokwa so babomi Mamadou Ndala babomi Mbunza Mabe bakanisi lokwa FARDC lali FARDC lokwa makasi azo frappé surtout bazui so président moko ya congolais ya sage abisi bango mais ndenge nini mabele ya mboka na bino étranger ya kofandela batomboki baya orenye wana lelo na este kuna ndeko na ngai journaliste fait ba wenzewo ba rebelle bakangaka wana ezongi bazoteka pomme de terre madesu kuna donc bazolia des autres bachi belle donc talaka na este bachi belle donc mbwa okata mama mbwa donc bazolia en des autres donc la première des choses, je remercie d'abord le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour na makambwa état de siège au Tomoni Mopanzi à Est, à Est, en tout cas, il y a Bino, il y a Yango, vraiment. Je vous salue vraiment, je suis votre Mwanamboka, na Kinshasa, donc, Pé Kotikou, Tomoni, pasteur, Sambeli, docteur Bakangi, pendant ces 15 ans passés, Tomoni a commis déjà Koutanena famille na ye makambweza propre sans toutefois saluer Luboyan Kachama Oyo Mokonzi kuna ma papa gouverneur militaire en plus donc Fachi Berton en tout cas longo nya pona makambongo nazoloba état de siège eza makambo moko et outi na idéologie ya chef de l'état donc bitumba kuna eza sili makambo tout évidé Lubumbashi eza tombé
Kalate Damas makambo ebele bele non le kambo social bato bazaka ka tozoliete et comme nini yango eloko nini esila raté Kalate bazokutana ka ni ministre ya économie azokutana na ba tebele ya Damas banini ba kotsaka ba piodi banini ba regalo ana bo kontaka ngo lisusu Kalate ba botola ba marché vous comprendre ba botola ba marché makao ngana kotsaka savon yaka ngana kotsaka piodi yaka ngamna kotsaka semulu mungo sukali bo yaka bazokutana na bato wana nyonso puete ba congolais batombwa matolia minene na bakibino ba congolais avec Fati Beton botonga kama boule ba wese la pena bien placé pour to dame en désordre bino bato boyoka ka alingala ya bino yango wana mais pona bando bato bolo baka Swahili en tout cas tutakuria tutayamba na nyambie bino batoka batoto Lubumbashi ya bino yango wana bono bato na biso ya nini ya Kasai kuna bana betu tuje shimotoela misha njindo ambila boyo le train ta marche vous le bateau français celui qui osera l'arrêter Fati est en marche celui qui osera l'arrêter sera écrasé on l'arrêtera jamais Bokechu dans la biso ozali wana soki bakangi on a ebio pété je ne sais pas si tu es congolais si tu es ougandais je ne sais pas je ne connais pas personnalité na yo mais bakanga qui ont les 17 passés en fait je n'ai pas besoin de toi bakanga oka esiko kangi wana ba ebiote biso to ebio awa te finga mukuna finga Fati Beton président bazo ndima mokili mobile planète mobimba bazo ndima Fati Beton tala tona bachade tuna bato achade kuna bayambi Félix le roi na Égypte en parlant même pas yo soi-disant congolais ozoya po finga le biso président na biko muto acheki mena est et que otumbana drapeau boni boyeko tala oyibike poto ana mede na ko fingo pena mabe esiko za wana donc tala keba na yo mwana keba Fati Beton de na bamusoko boy parti longwa na mokili ya RDC beaucoup na ko na Brazza ba ko kanga yo en désordre bazo biso kuna na poto bakangi yo Fati Beton alaka keba Fati mwana poto atanga okoya kosala bizeti na wana omoni ke no Fati Beton va camarade no za ba cheke Fati Beton ava makambo donc c'est un peu ça je vous remercie parce que votre chaîne nous a pris quand même, ils se sont venus ici, Croix-Rouge, en tout cas ça c'est bon. Je suis à Bandal, Bandal c'est Paris, Kalate, vous allez voir Bandal et tout. Donc ça va un peu bien. Mon ami, je te remercie beaucoup parce que tu... Masolo kitoko